Shalom, pauvre de Deus. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. A dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. A dit Jésus. Mais parce que na ba policier on a tout. Na ba nego zo na ngina bimana ya net na ba fond be invité ne ba bandeko ya ba visiteur ba zo escorter na plus de 10 policiers. On a na zone. Non, voilà. Ba obenga na pinda monsieur le président. Mimi nange zali bande konanga on aliaka na bango on azalaki na bango bakoma na camp ya ba occupant balingai baboma ngai mais baokokanga te ngai na kokufaka te ya na komisi tata nzambe na mwana na ye Seigneur Jésus-Christ elongo na papa Kimbangu notre prophète service à renseignement à France bayaki mibale kotala nga na détention ki kosenga ngai excuse ki ifina continuer combat alobi kolanda ote ba policier balobaka mais tokoki kosepela te parce que mboka ezali deuxième pays francophone au monde tozozela nde bino peuple tozozela bino peuple zaïrois bokita na balabala ba français na komba papa Kimbangu na komba Dieu tout puissant bakoko nanga bandeko nanga tout batangisi makila balobi ndenge na lewa na kati ya détention na prison pesa prison Seigneur Jésus-Christ abimela kingai na monaki Seigneur Jésus-Christ est courte ouais molimi ça avant dire pardon ta Belgique non nazo ya kuna Seigneur Jésus-Christ est courte sabimela ngai tozalaki fou nazo la krabata Seigneur Jésus bato ba monate après papa Kimbangu vulu zaiko ko bimela ngai na kati ya détention place nazalaki la rétention ouais après Emmanuel Macron oyo na lobaki ne kia kozala humilié na baki Emmanuel Macron okozala humilié yango baki otatole mbatazola ya Brigitte babominga ya Brigitte babominga ya Brigitte babominga Emmanuel Macron azolela ya Brigitte oyo Brigitte momo kokobaro maman abota mamana donc la même baisse contenant na 3/4 nous président vous avez déjà président là quand ça ka bango que ngai déjà na préparé pour motif faut la préparer na biloko voilà ba monsieur le président est recoquis na lamuka 8h na sukoli 9h na kia na coffre na tika ba portable na boko tokuna na bilamba utu obana Congo Brazzaville mutu basombela kinga ba mama mafumba bana ibele basombela nga bilamba oyo ba dit non il faut ko yaki kana servette to sombelo bila quel amour Yambo les chouchous de diaspora. Dieu avec moi, moi avec Dieu. Nzamba lelanga uka eloko mususu. Nzamba krianga qui fait na zalandenge na zalelo. Bande konanga ba escortenga mbala liboso na kitaka na Roissy na ndela avion mais on a bana na kota na base militaire. Ba sodo bina ba buna na Afghanistan. Ndenge côté ya ba Liban ba te IDPS ba zonga na ba montagne ya Afghanistan ba no vanda kuna. Ndenge konanga ba escortenga na vandi quelques minutes 10h30 monsieur le président est recoquis. Président. Monsieur le président. Pour bango momo akoti na YouTube bamoni travail babi ça c'est l'humiliation babi mokonzi nani mokonzi les peuples zaïrois aux pouvoir donc mon bref bascorte ngai na banzelo na leki mutaleka ka Emmanuel Macron mutaleka kaka o bandeko leka ba Sarkozy ba François Hollande ba général de Gaulle ndoi nanga abimi pa avion et komaki
badimo bakei basali bamakambo bazwi degodi na ngai bakotikela bato wana babi bokotisela piese présent après baescorte nga na binono pardon kobundela mboka elenge. Bonjour, bonjour, bonsoir, banda Starnet TV en tout cas, tous les lelo, na Top FM avec FM Message, PDG Mayala, image des images, et Valon Mayala, donc nous sommes message et puis tout souhaiter bah condoléances Ming na Pistis Mutindu, tout bon que ça papa na colonel Mutindu, oyo boyebi ba ete ko dimana ba Edi Kapen o bakanga bango pona liwaya musée Laurent Désiré Kabila. Le colonel Mutindu a été tikabiso semaine où depuis jeudi passé, donc passé mingi akufi na poison pour tout le bien, azaki déjà empoisonné na prison, donc ndenge ba libérer ki bango wana bazaki déjà ba poisonna ki bango nyonso ndenge bazawana baza bato ba kosala ba 5T na mboka na biso pour pas bimisa ba vérité. Colonel Mutindu a été tikabiso, yango to souhaiter ba condoléances na famille Mutindu Mobimba. Awa tozana Pistis Mutindu oyo pazaka moko na biso la Starnet TV te souhaiter ba condoléances, courage et puis lelo tozongi susu na Starnet TV ndenge to mesana ko zonga mena pometa kibino to ko zonga na wayambo pona bato tu babengaki balobaki ofu baloba to tika bango temps boloba bokosa boloba mais to ko ya na vérité lelo to na wayambo to ko tu na wayambo ba question tout obo tu na biso to tu na à répondre à nos conférences de presse et des cas qui lobby hier na si tout botaliango na ba YouTube na ba Facebook et leki boyoki o ouais baki to kozongela nyo sauter mais tout na moi quelques points où il faut éclaircir bato ah na Starnet TV mais na yambie ye mon côté na yambie toujours na vie Edi des greffiers international tout ça na awa to meka to tourner makambu o leki na mboka na biso to meka ko partager ba information na bandeko bazokata msuta ya kokota ba page ya mindele te kotala ba information internationale te batala ga RTNC pour RTNC alobarane ba information mboka na biso te RTNC alobaka oyo Félix azosala place Félix azoleka et puis retirer la musique ya Igno et ce qui ignore sacré, ce qui ignore quoi, na habité na bengamoni. Mais la vérité de l'écalambo qu'on a sur la RTNC et les karaté. Il y a un bisoto, mais c'est la vérité parce que tout ça va dans Mboka. Mon salaire qui journaliste, mon salaire qui chroniqueur, il faut payer sa vérité. O ezo les kanamboka na vérité ne yango information peuple azozera. Yango bisoto yedelo. Na yenga mon côté, na yena vedi na koma na les libérateurs général de Gaulle Wayambo. Tout me kausuna bango makamamboka la biso. Bonjour Vedi. Bonjour Fabala, Fabro, Fabrice. Merci mingi na ndenge ya mibiso liseso. Na télévision makasi eza li kolo image Starnet TV. Toye liseso wana ngai na Wayambo, équipe mobile, toye poto le sabino ba vérité. Yango kaka tokenaka ni à gauche ni à droite. Mais tout le monde qui biso toye c'est qu'au poto la Sabino que nous sommes là et que nous allons arriver jusqu'au bout à tabo matabo kita toko tiabino pembeni pour ma bele wana ezaya songolo pakalate ma bele wana Nzambe Kabula mabele a pesa yango na peuple congolais na peuple zaïrois que nous sommes donc vouloir ou pas bino ba payanyo soboza wana bangwangi oyo boza ko sala na ba ba complice o ba sala traîtrisme moyi baké vous allez payer pour ça chacun va payer nini sa cote part donc nous sommes là pour yango pour la vérité merci beaucoup malubamboka yo Fabala. Merci le VD, le greffier international, merci. En tout cas, Laurent Sokoko, tout la Nina Bengaï, 6600 volts. Tous ensemble. Mbote na Ingambe Sao Yasoba. Merci Nayo vraiment. Et puis bonjour les libérateurs général de Gaulle. Balobi batumusi ba mo peso les gens bazo bois que le flair 2023. Tali Sakuna. Les libérateurs président Yazaïr. Bonjour. Bonjour Fabala. Ouais. Bonjour Yaidi. Bonjour PDG Mayala. PDG Mayala. Merci Fabala, merci na Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tata Nzambe, merci.
pour Sanzambe, pour que tu vois un vivre. Parce que bien je suis combattu, mais non abattu. Ennemi nangezali bande konanga on aliaka na bango on azalaki na bango bakoma na camp ya baoccupant balingai baboma ngai mais bakokanga te ngai na kokufaka te ya na komisi tata Nzambe na mona na Seigneur Jésus-Christ elongo na papa Kimbangu notre prophète la makila ba Patrice Emery Lumumba président Kasavu Maréchal Mobutu papa Honoré Ngwanda ba Floribert Chebeya bazana Alain Moloto, Arma Tungulu, Cédric Nyanza, Dani Botechi, Monseigneur Katariko, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko, Passer Lokusa, Martyr Tou, ya Kasai, ya Yumbi, ya Sud Kivu, Nord Kivu, ya Ituri, Bunya, Beni, partout, Banikonanga, Bakofi, na Makobolo, na Chingi, na Katanga, na Bandundu, na Équateur, na Kinshasa, Babima, na Bafos commune, l'air a sonné. Il y a qu'à débarrasser na occupant parce que moto ya Nzambe peli to na pesi mbote na ya Laura Sokoko merci ya Laura Sokoko merci ya Laura Sokoko merci na ndingo luela kinga avion mobimba pour avoir kolu avion loko pamba misu ba bi na avion ya biloko oui na Antonov, carton, banini. Donc, on a place à distraction à côté. Pour ma gambeza série, avion Antonov, au yomo benyango avion. Avion carton comme on a avion. Voilà. Au libatanga Natalis, il y a Laura Sokoko Boyaki. Alouelo avion. Na bisaki ba service à ma français qui fait na un avion. En tout cas, des libérateurs, avant tout, j'avais dit que na magabambo kapoto. Donc c'est simplement mamboka maintenant tout sur le makambo ya etalaki arrestation na si lobisi bato so batalaki na conférence de presse ba landaki ndenge lobaki maintenant tout zo biso mo ba détail mike a pa na yo le libérateur ko bimana yo il faut expliquer bato ko bimana yo na rétention presse batiaki yo comment ezalaki ndeni donc ba bimisaki yo tio kende ba ozaki accompagner pour to ki bato so abi oyaki na ba commando français tia ba gotiko donc ba gotiko na ndenge ka ba gotika muso ba refoulé quoi yebi batiaki yo bon batio na kati batio ba kraka ba yo bo gotiko to na Belgique bon batamu pompa ba zelaki mais malheureusement ba ju chance en tout que mo pompa ozongi na Bruxelles. Mon nganaza tout d'abord grand artiste ya mbokana ça la histoire le long Nzambe a changé l'histoire nanga ça fait naza les fils du pays les chouchous de diaspora un grand homme d'état à vrai maman nanga zairoise papa nanga zairois donna propriétaire à mabele wana na ruela ngona motute voilà na oleka pe na se vanter te pour na se vanter pour la zone la question non il faut remercier ba diaspora voilà au monde bitumbo sa nation ce qui peuple azate tous en il part en tout cas na zo qui m'appelle ya bande ko tuna mokili momba odombo bande ko benga ngai chaque jour na zo Pichucho Mongo Mongo abandaki asimbaki makambo na maître tamba ipo aiza ona nina kirena voilà bango nyonso donc na banana voilà tout d'abord ma famille ndenge na tina nwana mama Didi Asuta merci beaucoup mama Didi Asuta mabolongo inda merci na chance la vie na Davina na monanga Ryan ba Cédric ba Eli ba Moïse en tout cas famille pinde telemaki ba na pe ba telemaki tout ça li pe cotisation te ya Laura Sokoko zo ki avocat mundele pondela peuple mokonzi ton avocat mibale avocat mundele ya flamand azali o abundela makamba droit de l'homme ndenge toujours le cas awa il fallait le 25 mai tout ça m'a pona makambo ya drapeau ou ambassadeur imbécile oyo oliaka bamboa ou aza illégal a na kata ambassadeur a subir grande humiliation donc bande kunanga ezalaki ne on a remercié famille na remercié pe Engambe Saya Soba beau frère ditame maître Nzubepe donc na Paris toki na ba mama Congo ba soutenir ngai Isabelle mère double maman Isabelle mère double Elena na Lyon
Elena Garcia do Maman Maserati Mbele Okapi et puis Jenny Fouti do ba petit sœur de Maman Mungala condoléances à Maman Mungala. Maman Mungala, mes condoléances. Maman Déboulonné TV, vraiment merci beaucoup Maman Déboulonné TV, na Maman Mondongo. Après aujourd'hui Joël Condé, aujourd'hui Baliangando, Tatiana et puis Bataillon Bouza Mabé, il y a Via Hundu, Papa Charlie et Salo. Papa Okito, et puis Bana Congo Brazzaville, Passer, Papa Martin, Napams, Bazala Kiwana, on a un ça, bateau à peuple Mokonzi, donc Basutenainga, Neganabisio, Baliangano, Joël Condé, Dino Willy, Maman Justine Kassavubu, Papa Kwebe Kimpele, Nani, Alimi Mongala, JF Fonge, Basutenanga Makasi, John Willy, Edgar. Ayakiti Kotalanga wana Maman Anto Antoinette azala qui fait la conférence do bateau et puis Zoro Bilele na petit nanga Stema Nzembo bateau tokoya ki na bango en tout cas nazwa ki soutien ya bateau tout ya diaspora France ya Belgique ya les États-Unis sans oublier Papa Yombi. Merci beaucoup. Papa Yombi, on est ensemble. Le professeur oui, on est ensemble. Nganae na lingi sous polémique té. Tout lingi polémique té. Bato natangiawa. Tout lingi sous polémique té. Ceux qui m'ont sali li kambozoa téléphone bengae. Tout lingi sous makambo. Le kaka na ba vidéo. Kosalaka ba beste. C'est fini aujourd'hui. Makamona tout a atterri en haut. Toké. Bande qu'on a besoin de décider à partir de Kinshasa, va soutenir Makasi, Martin Fayulu, na ba presse penge, aux yeux Ale Bolodjoa, petit frère propre, aux yeux John Gefa, aux yeux Nikoma Engele, aux yeux Trésor King, Maman Océan, aux yeux Kozwa, petit sœur Tata Monsabana. Tatiana Osango, Tatiana Osango ya Tatiana, tobeleli yo 3 fois. Ba soutenir ngai grave mokili mobimba. Europe, Asie, Amérique, koyeba dimension au motepeli eza motamokilité. Donc Nzambe mokalingaki ezala ndenge wana. Moto ko changer destin ya peuple zaïroité. Nzambe leader ezali eloko moko ezalaka naturel po ngana bimalelo na ya na combat na utina musique na musique déjà na aki leader na échoué te na sala bandimba ndenge na ndenge ba dansa ndenge na ndenge na ye na combat na ye ko bandela te ezali ka Nzambe David azalaki mobet guitare mais Nzambe alekisaki David na trône ya Israël tango Saul abandaki kolala te motabetelaki Saul kitariza David mais yeye wana prophète Samuel a préparé kaye pour na abwa kile mafuta ndenge na lewa na kati ya détention na prison pour la prison Seigneur Jésus-Christ abimela kingai na monaki Seigneur Jésus-Christ est courte déjà pardon ta Belgique non nazo ya kuna Seigneur Jésus-Christ est comme nous sabimelanga tous ala ki fou nazo la krabata Seigneur Jésus bato ba monate après papa kimba nguvulu za ko bimelanga na kati ya détention place nazala la rétention ouais après ba star l'état ba idi monama ba Sabeto merci Sabeto ba Patrick Chibangu aujourd'hui ba Papa Guy aujourd'hui ba Aigre Bazebele oyo ba soutenir Bitumba Papa Guy Papa Bazebele ba Jacques oyo mona Louvre ça fait en tout cas si base ya ba combattant à Belgique bande konangai en tout cas nazala na bango na problème te balinganga mingi ngapena ninga bango mingi donc si base ya makambo oyo zongi wana moni fait ko remercier babato basalaki ba vidéo wana pona kolamusa peuple ke ngwanda kufika ka bobo nibo bo maboketu waya lumbumba kufa kaka ndenge wana bale moloto ba et puis na bosalite mama ni chebeya
maman ni Tchebeya mwasi ya Floribert Tchebeya po maman ni aza sœur na ngai Floribert Tchebeya aza beau frère na ngai yango moni na lelaka tout chaque jour bazana fidèle bazana na aza frère na ngai fidèle bazana o baboma ye wana donc abande kotambola na beau frère na ye beau frère na biso maman ni Tchebeya bengai ngati na prison na maman Philo Tungulu en tout cas ouais donc basutenaki mpenza bitumba oyo ke na bima yango na tobimi bailonga bon na question na yo ndenge osongelaki batio kraka batio na tono donc omoni banda lelo biso tozobuna omoni na niveau tokoma o nzambe akomisi biso mpo moto ya mokili akokomisa ni place ni partout nzambe nde moto asalaka moto so nzambe alobaki ke Fabala ya lora sokoko ingambe saya soba commanda eso bravo Christian Bola ya Edi Bolombo et puis Blaise Anandala et puis sans oublier ba maman Mafumba ba maman Jeannette Mafumba ba en tout cas Axene bango tout bazana ba soutenir omoni tango ngana kendeki le 17 ngana longwa na ya Edi le 15 conférence ezalaki le 17 le 17 na le 18 mais bakordaki bandeko marche le 18 na république nga boyaki yango nalobaki so na okende prison nakende prison nakoki kolanda te un criminaire un voleur ana sagesse te intelligent te Félix Tshilolo oyo amemi peuple na mensonge peuple azokufa peuple azangi mai peuple azangi courant peuple azokufa depuis barwande batia ye wana 3 ans yango akosaka ka peuple yango nazoloba na bandeko ya Katanga na Shaba bandeko na ngai ya Bandundu Kasai occidental Kasai oriental Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Équateur Kinshasa na Katanga c'est le moment ya bokita na balabala bobamba Félix Tshilolo mabanga bandeko na ngai na kendeki ndenge na kendeki wana tokani na ba ipo wa iza na bazoro bilele ba mama Isabella mère double bazalaki wana ba mama Kongo tobino tokokende kubunda kuna fara tokokende fara mais tokokende groupe te po Teresa laki mine na mona na note mais etaki tozalaki na promesse nzambe Fabala po tokoma tina place tokomaki wana te kimbango azalaki na biso Lumumba zalaki na biso kasabo po ezalaki blague te yo moko banga na ba tout refaire wana mine partout mais na makarisi nde to saki stratégie to ke de tant to comme nombre to zalaki to bi lokwa bango bazosa na 10 mètres na biso na 15 to ko bloquer balabala nde to ko bloquer balabala wana et puis yo moko ebika ba kotike na bino espace te po ezalaki obligé te que les 17 heures au marché wana et bon biso pe tomonaki toko marché le 18 na république ya 2 heures d'ita 3 heures pona okomana on ngo babosale le côté yango moni à partir ande ememi kokangane ba pousser ba ye nana benanaki après na moni 4 policiers kanene expliquaki que ba monsieur Bokecho mopo ba ebinga balanda biso na réseaux sociaux service renseignement ya ba français ya ba belge ya ba anglais bazaka uniquement bakabola pomba biso bazana pona makamba biso a Congo bamsu bana makama Mali bakabola ba service ba américain balandaka biso ba yebi biso motako sote ke Fabrice Bitumbo bobundaka te ngana ke koyeba parce que ba service ba français ba ki otalanga en bref il est ndenge leki wana makamba 2015 otolinga to boma Kanambe na Kagame o bakangaka Jacob biso to akana ba star leta et puis ba commander so na ba Jacques batindela ka bango ba lettre wana modification ba tindela bango mengana zwaka te na kenaka France na ya idi na laksaka passeport na ba frontière bakangaka ngaite o to lukazo oza toujours na réseaux sociaux au mobilingabi général de comme nanga général de Gaulle les libérateurs l'état qui bino bo libérer France ngai fena libérer Zaïre comme te Emmanuel Macron oyo
oyo nalobaki neki akozala humilié nabaki Emmanuel Macron okozala humilié yango baki otatole mbata azolela ya Brigitte babomi ngai ya Brigitte babomi ngai ya Brigitte babomi ngai Emmanuel Macron azolela ya Brigitte oyo Brigitte mokoko baro mamo abota mamana donc makambo oyo eza spirituel moto na kati ya molimo abangaka eloko te il faut kolongola père kunyata père parce que batwana o basimi mboka na biso soit disant ba politicien na ba mema violence yango wana bandeko na ngai nazo kataka poto avancer dans ma solo et puis ba français dans le cas qui n'a pas palais de justice n'a pas ministre intérieur ba libéra kingai même les 18 yuan batindaki lettre que batikangai c'est base et puis ma fille est bien aimée chance la vie a bengaki office d'étranger les 25 bouboula la kisingai office d'étranger na ba service à renseignement batindaki pe lettre na gouvernement français qui ba libérer ngai parce que natana protala au monde bato autre na katite wa yambwa batu taboki bubul wana boyoki aza lokola kasongo kasongo na bango kuna siko ya leki kutina kasongo alekina kasongo do yazo diriger ville à Bruxelles Mobimba ya la police mais asolo na wa yambolo la master mat comme on kuna pesa bubul bokechu lombombo comme nangwa mokonzi ya police ya renseignement ya ville ya Bruxelles merci beaucoup sako bubul lobinda la kisangango ba belge ba kolinga te parce que ngana za protéger na gouvernement belge même ba français nde ba service à renseignement à France bayaki mibale kotala ngana détention qui kosenga nga esquisse qui fina continuer combat alobi kolanda ote ba policier balobaka mais tokoki kosepela te parce que mboka nezali deuxième pays francophone au monde tozozela nde bino peuple tozozela bino peuple zairois bokita na balabala ba français na komba papa Kimbangu na komba Dieu tout puissant ba koko nanga bandeko nanga tout batangisi makila balobi mais passer na ba policier na tout na bandeko za suna ngina bimana ya net na ba fond be invité na ba bandeko ya ba visiteur bazo escorter na plus de 10 policiers on a la zone non voilà ba obenga pinda monsieur le président on comprend kilo ya maka ça fait dimension yangai gouvernement français ba epi ba bibina moto yo ça mbina bon ça mina état français na état français pe ba epi na ko bonde langa ke joa to pesio bokonyo ça fait peuple qui tana balabala songo na ko bita peuple bokita na balabala mindele bazana biso basali erreur ya ko poser biso ba occupation mais bazomona ke politicien moko akokitisa bato na balabala zate babiso ki bozo continuer kaka na kati occupation bobandolela il fait beau mi libérer biso pe ba français to mi libéraka après les 10 on a butu na lala ki na kiti ta bango ba ken na komona ke ba fichier déjà il fait na vol ya on a benaki ya Laurent Sokoko ngabi c'est boluka vol moko il fait na kenana be po banga na taris na boya ki biloko na to na be tak avion et tak descendant fumu Kimbangu ya Patrice Belirumbu ya mais pas un avion leader à s'imposaka voilà na s'imposer bon mona na filma ki on a po banga filmer te mais ngabi na filmer te mais ba même ba escorter na 3 quarts le président vous avez déjà président ngaka saka bango ke ngai déjà na préparé pour motif faut la préparer na biloko voilà ba bi monsieur le président est reconquis na lamuka 8h na sukoli 9h na kena coffre na tikai ba portable na boko tokuna na bilamba utu obana Congo Brazzaville mutu basombela kinga ba mama mafumba bana ibele basombela nga bilamba oyo ba bi non il faut ko yaki kana serviette to sombelo bila quel amour Yambo les chouchous de diaspora. Dieu avec moi, moi avec Dieu. Nzamba lelanga uka eloko mususu. Nzamba krianga ki fait na zalandenge na zalelo. Bande kolanga ba escorter ngai
mbala liboso nakitaka na Roissy na ndela avion mais on a na kota na base militaire basodo bina babuna na Afghanistan ndenge côté ya Taliban bato IDPS ba uzonga na ba montagne ya Afghanistan ba no vanda kuna ndeko nanga ba escorter ngai na vandi quelques minutes 10h30 monsieur président et recoki président monsieur le président pour bango momo akoti na YouTube bamoni travail babi ça c'est l'humiliation babi mokonzi nani mokonzi le peuple zaïrois au pouvoir donc mon bref bascorter ngai na banzelo na leki mutaleka ka Emmanuel Macron mutaleka kaka o bande ko leka ba Sarkozy ba François Hollande ba général de Gaulle ndoi nanga abimi pa avion et komaki badmo bakei basali ba makamba zidego dinanga bakotikela bato ba biboko tsela monsieur président après ba escorter nga na binono pardon kubundela mboka elenge bo bundela mboka wala bato bazo la mupompa okezo kota la avion wa ona bato na baba nyama bato kutu basukola nzoto te tala bango ndenge bali baili biso ba moto ba makambo kisa se komi salité li kolona bango bana nzala mboka na ba comparer mboka ya Félix Tshilolo soki bi popa soki popa nambanda ka place ngana zala na buta match n'y a pas match tala mboka na bango ténèbres kuna bato basuba kana mbeto bo excuser nga na bi popa mais tala place ngana tongeli mais makambo ba pétition balobi ki bakangiso mu na kofinga la société na nani kuna na France ba pétition ko mais na lobe il fait baba dana ko yebisa ndiko na bango oya teki mboka matama minene mutu munene mino solo oya ba tambola na ba vesa Félix Tshilolo oyo akena na mwanda oya akena na mwanda kozwa pouvoir babina vozwa pouvoir fait obima na mama na yo Félix Tshilolo kera no tele ya Zoé na mwanda zoba abiboti kilanga chambre makambo eleka Félix Tshilolo na mama Martine Hotel Azoué bango bale ba ba filmer un imbécile akosala rien c'est un criminel bandeko langa baluba ozo saki fanatique ya buzoba Félix démon Félix aboma Etienne Tshisekedi yena mama Marthe Tshisekedi alingaka kufa te o mona tango Tshisekedi alongwaki na aéroport anjili tant est-ce motora akina liwa non Félix Tshilolo na mama na mai malata ba cheva veo na babo Félix Tshilolo boma Etienne Tshisekedi po basala copie wana mais combien de banakala ngana commander ce tozo de neso on a zo betra bino histoire vrai po ngana lubaka mensonge te yango tozo lubake bande kona biso baluba ngape naza muluba toza contre baluba nyonso te mais toza na balubo baza ba conscient o bazola nda fait 3 ans yango bozo kufa na korola bozo zanga masangu bokimi bino tu bokena katanga boye kotonda mana Kinshasa mboka na bino na Kasai na région na Kasai botikela yango ba Rwanda même imbécile ambassadeur ya Rwanda azo ba dans 30 ans ba tuchi ba kotonda na Kasai mazazo ba parce que azo kufa bientôt azo kufa bientôt yango na biso que Félix Tshilolo il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien pouvoir ça pouvoir nengazana kanambe à part kubimana mamane ba pesa y mona 8 abimana à part ça wana moi si ya Kagame kaka Félix Tshilolo moi c'est ya Museveni toujours la Museveni yango na ngena expliquer nengazali ki nebisa batuke bolongo la père bolongola kobanga bolongola makamba tribalisme na kata bitumba oyo tozo bundela région ya Kasai te ya Sud Kivu te ya Bandundu Bazai to bundela leader moko te ba leader wana bazate bazate pe bakozala baza ba leader ya makila les vrais leaders za biso ba oyo on Nzambe a choisir pour na ko délivrer mbokana nazolo bango dans la face du monde avec force nazolo bano leader oyo Nzambe atelelo se boketu wa elongo na bandoko tu na tangiawa na remercier bango to boy polémique to bon Nzambe alobi na ebisabino botika polémique to lo babiso tu voix moko toza dans les bons toza na nzela
que to chasser occupation to kolinga 4e pernatité kana basabeti 3 pernati to ko accepter élection en 2023 et kozala te pour nga za déterminé peuple ali fa kita na balabala yango na lobaki ke na Starnet TV na semaine moko naza na 2 émissions na Bokoto TV naza na 30 jours fois 2 ça fait 60 vidéos. Et puis, na ko utiliser ba vidéo na ba chaîne ya bato tout autoza na bango na katinité ba Tatiana ba Edgar Mokos ba Joël Konde ba tout wana o ba soutenir ngai ba na ko leka na ba chaîne na bango ça fait na ko multiplier communication il y a délivrance message il y a délivrance ya mboka na biso to perdre de temps to le la kana ba émotion yango na lobino ki na remercier bato tout mokili mobimba o ba priaki o ba samelaki ngayo suko na libanda bolanda bolanda ngate mais bolanda malobo nzamba tsengai na ebisa bino vérité le temps est coquille, l'air a sonné, il est temps, les haïs aux haïrois d'abord. Il faut qu'on chasse un imbécile marionnette, il est très bourrique. Félix Etirolo, un vaurien, menteur, famille à mensonge, famille à malédiction à Mokawana. Il fait famille, on ne parle qui zenga limois. Il fait famille en a et limois. Bah politicien, tout bah parti politique, on les a 1000. Il fait disparaître. Peuple a souffert trop. Peuple a non commis à niveau, bah torturer peuple wana, na zoka pongite. Bazo torturer peuple wana yango bandeko tout bozana Kinshasa bo kitana balabala mototo a utilisé arme ya ndenge tout pour ko bengana occupation soki ba occuper bino ba kenaka na élection te bo tenter bo mekaka marionnette Jean-Pierre Mbemba elle est quittée boké Pétain Tshisekedi elle est quittée boké pas Fayulu elle est quittée d'où balingi ba même bato na dialogue balingi ba même bato na ba distraction dans l'état impérium ya mboka na maboko ba touch mon frère comment est-ce que bande konanga bozo mona ou be bozo mona te bozo yoka ou be bozo yoka te bozo pema ou be bozo pema te tant mboka déjà za libéré. Ceux qui ont quitté la balabala 3 millions, ceux qui ont quitté. Et de toutes les façons, nous avons préparé le terrain, armée à Babylone et Kokota. Mais yo, tu sais, la mission de ça, non, on se limite, nature ko beta, nous nature ma ça il est mais nature beti, il bomi batou, tremblement de terre, nature à liboso zani. Ou bien ennemi à bakino na ba. Oh, mais na lobé, mboka wana nde na lobaka na yo ke. République n'existait pas. L'État n'existait pas. Tous allés na kati occupation, tous allés na kati ba mafia. Batona bazana batobaya na violence na minduki, bavani na minduki. Bombe ba français ba bisinga, soki kaka bo kiti. Na ba belge. Ba na ba américain. Ba lubi soki peuple na kiti, ba ko tombola ba avion partout koya po ba kanga kanam, bango ba ngi fe ba kanga kanam. Yango moni ambassadeur ya États-Unis o abina wa kene na Minembo, akende ki ba renouveler mandat ba américain ba boyi. Ba lubi mission to tinda ki o sali yango te. Donc na ngina kota na ba détail mosuté. Pouvoir ezana balabala, pouvoir ezana maboko na biso, ba diaspora o le tole laka, yango tuye tout ça qu'on s'organiser, tout ça qu'on s'organiser, ba maman torotia ba maman France, na ba maman moko ba koka quand même pour aider bango, moi continue que fungwama et que la gérer na ba maman, pas bisoter to contacter quand même tout à la organisation mais mbongo ezali. Nazolba sa bannière de la guerre to libérer mbokate mais mbongo ezali. En tout cas, on comprend. Mbongo ezali ya lora sokoka za milliardaire to pe na bate belé bazali o bato ba mona ka bango te bana mboka o bazana sima na biso o toza kolo il fait to benga na Rubero azali tuti Kanambe ari du politique Kanambe o ya koma komema ba moto ko défier peuple on na kata kingakati na mwasi ne Isabelle Olive Lembe koma papa na ye Christophe Kanambe maman na ya vana na Dubaï Marceline. Aujourd'hui, premier ministre Batiewana, c'est Rwandais, ministre de la Défense Rwanda. Mon frère, est-ce que un petit pays local à Rwanda a été à genoux 24 ans? Vraiment.
Fabala, tous dans la logique. Un petit pays comme le Rwanda, Ouganda, bâti à biso à genoux. Ndikolanga tukoki kwa torelede eloko tuzala ne bandeli pe na suka ngana kota ki na place wana po nzambe apelisa moto nzambe amoni kolela na biso toleli mingi bato baleli mingi siko nzambe atini moto aza juste oya komema peuple na délivrance kokalita teke nzambe po asali faki na ndaka bata riche ba richesse wana ifezala na nzambe neto bodobi Salomo nana lekai kozwa Salomo na mokila zate nana leki abra yango nzambe aponi biso ba oyo na bandeko tu tozala unité ya bana zai totika koswana totika kobomana tofingani ti Félix yona talinga azonyo kola pepe ça fait so bato balingi unité te balingi ngai bafinga ngai moto ba milia kana mokili momba okaboketo ambazate mane talinga e komba na ngate ngana kozwa kanda ya Moïse na nzela désert ke apesi mai na kanda ya ngomo akota kite ngana ebiki batora bazaba inconscient bato bafinga ngai bato tu bazo sala ba vidéo contre boketu botala kabango te bolandaka nga na Starnet TV bolandaka batachana balebolo bato baza na vérité o bazoloba ke tomi libéré bino pe ba diaspora fe bokola diaspora zokola te bagere diaspora lingi mitakala diaspora lingi polémique diaspora lingi makamba ba pasteur ona ba set ba pasteur basate soki peno akutana na vrai Jésus atele malokola ngai parce que tennis assemblée pour nous ndeko nango ba bato mususu ya loba akoloba mais ngana ko répondre te voilà tout ce terme peut répondre quand nous na ko répondre tout ça la question moko il faut répondre pour battre belé ba poser sur la question wana même dans la vidéo na biso ba commenter sur yango baza na poser baza la moins éclairé côté wana wayambo kobima na yo balobi bato mususu balobi obimi na condition avant la j'avais dit il y a ba question na poser veut dire maintenant si ça na wayambo ba bimi ba condition première condition obimi nango eza uzana na batio câble na lokolo comme un prisonnier bracelet voilà na lokolo oyo ça la kino uzana ba limite au kotambola au koko de ka limite mo tebo uzala ko prisonnier uzala ndako no mo za prisonnier na bracelet na lokolo et deuxième et si la tuna qui on les répondre bon on va pétition ko finga il faut ça la vidéo oyo eza kino ezo lo ba mboka non ke ole ka ko finga ka bo tonga na lubena lo ba makamba mboka te yosuko zolanda ba taliba tango na zoleka longwa to balino émission kasi ba taliba ba lingba bebsa ba mboka nzela yango siko to yo mo éclairci bon ola ça soki vraiment solo osana te bracelet na loko na si na la kisai PDG Mayala tanto kota et puis na deuxième émission na osape na kilo eneti mutu moko liboma na foule azo obligé bino ke waya mbobo azo kotsa bino na distraction voilà c'est faux ouais ndeko ngai comment bato bato IDPS ya maboma bazo distraire bino condition ba opesa na boma ki français na déranger ba intérêt ba français na finga ke Emmanuel Macron condition ni il n'y a pas de condition. Les ala qui problème politique, tu arranger yango, batali ki nazana nga inosa, nabimi. Mais lobby au moment la conférence me lobagi que non parmi bateau parmi na plainte au couture no couture ma plainte oui il y a la musicien congolais oui donc déranger ba concert na bango c'est ça et ça combat mboka nakuta ki ba jibira ba plainte ba farira ya ba wazekrora makambeze bele mais ce n'est pas le combat là mon frère. Et ça, problème, il y a leadership. Ouirera, Jibira, Bako Beta Kate. Kofira, mon frère. Et cette musique qui a Kofira, Ouirera, Jibira, et Kokanina 15 millions de morts. Tout ce qu'on peut sabattre, on a valeur, mon frère. Ça a une importance sur mon côté. Mais oui, Razo Beta Zénith bientôt là. Dans le bien, le 23 juin. Le lot, on est combien Kassayat. Toi, le 20. C'est dans 3 jours. 3 jours. Kassayat. Ah, bah, on va faire un salé. On fait comme en novembre. Oh, mais dans le bien, le novembre, on a Asa Koufati.
na novembre na confiance akufa kofira mon frère omoni ngai na ye na combat o na ye nango na mission o nazwaki na kati ya prison ndenge papa Kimbango alekaki ndenge bandeko na biso to bakufaki il faut ko changer combat pour na ko changer combat soki mokili eza ko changer biso bato to changer parce que biso ba congolais toujours changer te to développer eloko moko te to saka limite te bouger te to na autoroute te même réside des eaux to kola ki na bato lelo bazo boya peuple ba préférer na Kinshasa capitale bato ba melaka maya blé bato ba ke no timola mabulu mon frère tout ça na distraction bato wana soko moni ba lobby boy po ba ebike boketu wa yambo alobaka ya vrai voilà boketu wa yambo elongo na bandeko nenyo soto lobaka ya vrai na yo d'où état que tout ça ba vrai to kolanda ba faute parce que tant que tozo kota na ba faux eneti tozo perdre de temps voilà tozo perdre de temps moko inutile que to longwe yo à niveau likolo fabala oza libérateur ocha vina yo pona délivrance à peuple na mais olongo okola na moto moko azolia na fulpo alobi boy ngai nana bracelet nana condition moko te donc nana contrat rendre lobi pe bat pamona ki otambola ki matonge outi partout na kosala be émission nana préparer be émission mosusu ouais tout ça ba émission tout ça là na ba 20 ba 23h ba 2h to me la paix champagne bani et que toujours récupérer peuple où ils a perdu où ils ont côté en mensonge peuple bazangi au bazan moto on a besoin de battre comme bon moto au moins bon moto ça fait aux na sagesse n'intelligence il y a un monde ba politicien on a ba Félix et tu le bazan moto yo motaliboma parce que bon moto ça na kati na été donc makambu nyonso ça la ka éviter on comprend on se voit na kotona mais nazo expliquer naza na condition mon côté na contre rendre na mutute mais na contre rendre na nzambe na bakoko nanga ke peuple alongwa na bonyama voilà peuple alongwa na ba papa na ba mama na ba chaîne ba longwa to koma na niveau ya ba France et développé ba Sénégal tala Tanzanie ba tonyango na mbongo tala Rwanda des autres ngama na mbongo na biso ba izini bazo yi ba biso bazo boma biso mais bato bazo préférer distraction yango biso to ekolongo la peuple wana o ba kotika na distraction bo peuple nzambe moko o juger bango mais biso toko ya pour libérer mboka. Merci les libérateurs en tout cas merci to suki si vraiment les libérateurs non le wana to bombi na makambo susu mais to retourner sur la question makambo etali mboka na biso et puis ba o ya sima bo continuer toujours au la question tous en les libérateurs ben émission c'est belende mora lobby donc biso na semaine to jouer des fois na checkabo na PDG Mayala fois des 60 checkabo PDG Mayala makolo ngwana da checkabo pour l'action que makolo nanga bien ta PDG ta bokolo wayamba ta moko makolo wayamba ya ngo bien il y a un problèmeité botika makambo bozo bebisa bato kaza na bracelet ana bracelet azana très bien azana condition mokoti na bien na za boga na l'équipe Félix na boga 1000 fois talangai tala miso nanga les jeudi ni biche na za bien talande nazali le za dimanche botika lokuta na asir lokuta peuple boa peuple nzambe boza na confiance nangai boza la confiance ya bato bazoko sabinote jamais ba français ba ko tanga bracelet na bango pour na nango na Belgique. Merci beaucoup. Merci les libérateurs. Ba ko tia bataka nde moto abomi bato menga chéri moko batanga bracelet awa na saki yango na kata palais na kotambola ti limite 16h 17h na zongi palais donc bokota na biloko na te moto moko liboma aya kokosa bino e bo pesa bato moko valeur o bazana valeur te ya na zotu na pe batango bande kabiso baluba o ba o soutenir Félix bo kende kolia kuna manezo kweya gratuit o le bo vana na poto bo le salaire ya monde batebele basali ba base basali ba vie ebele bazu ba mbongo ebele mais mbongo wana o bozu wana na ba base na bino zali les biens malaki ne profitent jamais poto lubela nemboka. Merci Fedi. En tout cas, tous les mots arrêtés pour tout le monde. Ouais, spécial, ouais, Yambo. Voilà, c'est spécial, ouais. Voilà, mais là, dans le spa,
Ouais, maman, n'est-ce pas? Donc, Maya Valère, ya cher, ils ont blessé, j'espère. Mais avant que je voudrais compléter quand même ma cambo Wayambo. Au moni bien que Wayambo a s'exprimer. Mais Azako s'exprimer. Voilà. Azako s'exprimer parce que Azala qui n'a tenté. Et puis, et c'est que sur le plan santé médical, sur le plan médical, il fallait à se ressourcer, il fallait avant à récupérer. Mais ma tout au Aïbisibino, et ça le coutate, et ça réalité. Vous devez retenir quand même une chose. Biso batuta ubundana yelongo. On a aussi souffert. Voilà. N'a pas santé na biso, banini. Donc tout ça qui peut souffrir et l'homme on a. Voilà. Moni. Donc mais mais quand même bat ba remercier Bino. Oui. Ba remercier nga bat ba benga mingi ba remercier Vedi ba remercier commandant ils sont en tout cas pendant temps nyonso ya mbala na rétention. Non ba ça. Oula la quitter bondeko ça toujours ko répliquer na ba le kuta nyonso bandaki koleka na ba YouTube ba Facebook. Et puis ba ça mais respect. Commandant iso ya dit Chrisabola ba papa ton petit chemin ba ils abatuntu. C'est ça toi ba frère o toi na kata vision moko. Voilà. Ya ngana bi bato boy. To boya ki cotisation. Pour eko koma ba polémique. Biso to na mbongo ya lora na mbongo oyebi ke Davina Saraka na banque. Oui. Chance à mon continent, mon lembek. Et puis, biso mo toujours quelque chose. Mais lelo, mon toto linga wayambo. Nga liaka na nga ambisi. O toi tangami mwana mboka na 4 coins. O alinga apna wayambo les chouchous de diaspora. Au bengi na 0032 493 85 20 51 tindaka mbonga ambisi. Pour na boya banyama poto pour au monde était na komi santé na komi bien na kondi po mbisi ya lora sokoko ça peut mba on peut congeler mbisi ngo Cecilia wa na mona ya suka a renforcer ya lora sokoko a renforcer bo frère ngambe ça peut a renforcer moi ba veste ba chemise a tchaki na po sezo ya ngambe ça yo yango tozo senga na bandeko tout oyo ba sepelaka na bitumba na ngai batinda kaka dim obi eloko ni nzamba linga Pierre pas à la qui péché tango Pierre ba ki maître longwa tongo na péché mais na zelo côté Jésus Christ ebisali tozonga bena mai voilà boaka munyama wa okozwa bambisi ngai pe papa na nga André Ngombolo péché nga mona zala ki péché nazo senga na bato tout ba pesa nga dimi ya mbisi o toi dans 4 coins o ya sepeli atindaka mbisi pe to toni sa congélateur to na babino mes na 5 minutes eloko na lingo ka mbisi exact commandant ce pas à lancer les messages wana na veut dit ba lancer déjà et en tout cas ce que tous les cameraman mon avis sur mboka oui donc na sisa gite na ngina pesaka lo sako na commandant Mbunja Mabe tozaki na ye Mbunja Mabe na fourmi rouge et puis commandant Iba wape lo sako ba tout au bunda na mboka. On est ensemble. Je voudrais vous dire tout simplement qu'il y a la détermination. Nengi bozo mona biso. Ma kokangma ya wayambo, et ça le kola ndekola ngai petit na ngai aller bolo chwa lo baki quelque part moi sengo moko bébé zalaki. Il fallait kaka kangama. Parce que c'est un chemin de la foi, de la croix. De la croix, ouais. C'est un chemin de la croix. Donc il faut tout le monde étape. Tout le monde a tapé de Moïse, ba désert, Égypte et tout ça. Tout le monde a tapé donc c'est là qui est nécessaire. Mais la détermination est là. Donc Félix Chilolo a causé qui liboma. Et puis bateau yo bazalanga mwana kuna ba causé liboma. C'est comme qui dirait pays nabiso, la République a démocratisé du Congo. Otobenga Zaïre. Et ça le kola éléphant moi munene, hein? Et quoi et quoi si quoi tout ba vautour tout autour na ye ba vautour bazo kata mission ndam ba kata mission ndam mais biso ba oyo ba pona mi nzambe biso ba tout tozali biso ba bokechi wa yambo ba komanda iso ba tout ba aigle ba tout kili ba zorobilel ba dimonamba ba sabeton ba kisabola ba pichicho mongo ba ipo iza ba tout peut-être nga musuna ngakana ba yola
Dadi Bayola. Dadi Bayola, j'espère que, bon, on a commis ça qui est déjà lobby, on a commis ça qui est pan, on a commis ça qui est dans la destination. Donc, Tozali Wana, dans un Gamboyo, il y a peuple. Donc, nous avons un rôle très important. Il y a que télémissa, il y a que remettre debout l'éléphant. Mais dans Gamboana Moussou, ils ont battu un groupuscule de gens où ils ont dans le sens contraire. Pour la nini, bah vendre sa occupation, bah vendre sa bah nini bah raison na bango maléfique, bah vendre sa bah sale besogne na bango pour na ko bomambo kana biso. Mais biso avec le peuple nous vaincrons. Donc to telem ça éléphant comme il faut et puis mboka wana et ko décoller na niveau monsieur Afrique m'a peut décoller. Donc on est ensemble bah mama tout le sako ya mingi. Mes condoléances à maman Mungala, mes condoléances à Naboussane, mon autre frère, Nokonanga Chouramboma. Chouramboma, vraiment. Et puis les qui n'a koufi. Les qui n'a koufi, Laetitia Mboma. Laetitia Mboma, en tout cas. Donc on est ensemble. On est ensemble. Mes respects, il y a Laura Sokoko, toi, on a deux matanga. Chouramboma. Faisons la contribution, il y a Bisso, Maman Mongala, parce que semaine nous fait pas qu'on débimbe. Samedi fait y a Laura Tinda, la contribution à Bango pour la topé sa Bango, quelque chose, bateau babundeli, avant mon ensemble, en tout cas, sur le moment, no benganga air tout, non, parce que au monde mon frère, c'est ça, au monde américain, au touché. Américain moko touché ba américain au touché français moko amouro ana o ekinga na koti na place wana pasi pe bandeko tout mbala moto komini non mabele na biso okendete Félix Tshilolo Kanambe Ruberwa bomoni dimension bokutani so bokataki bozu Félix Tshilolo bozumboka bozu ba Jean-Pierre Mbemba ba Katumbi bokate ba vrai leader bazali ba leader naturel tozala ki ba membre ya Pareco donc tozala ki wana Ferdinand Mokambila petit frère propre azala ki wana président ya Pareco ya Bruxelles et puis docteur Nani comme Kiminga outi na Lille le sako merci beaucoup vraiment ozomona ki mutu santé zapena mo apena et puis na ba maman Mazé Bernadette de Lille. Merci beaucoup. Na ndenge pena boye soutien na bino pour na wayambo pour na biso pour na na peuple congolais en tout cas ezali qui vraiment merci tous les cas la question c'est plutôt qui na sous émission la biso presque na sous émission tu veux dire tout aux réaction na yo à propos ya Félix Tshilombo na Goma tout le monde a commis na Goma mais akenda Goma après à se retrouver na Ituri et puis tout le monde na Museveni aye pour asala nzela la République démocratique du Congo. Museveni, j'ai bien dit. Museveni est président de Ouganda. Mais à Katisi Ouganda aye na ngambu na biso asala nzela na ebité sur pays awa ba français ba sa la Belgique bon je sais pas. Donc à Katisi pour ko sala nzela et Félix Alobeza pour na relation na biso na bango ce qui vous a non à féliciter Museveni à l'obike Museveni à éviter tout le monde total voilà et puis pour na éviter ba conflit ezali na côté wana na éviter réaction de cause en réaction abi nzela wana pour le bien nzela wana il y a un ndege sala ke peut payer contre la RDC c'est pas vrai c'est pas vrai réaction là c'est dans la claire. Là, si c'est la question, bon, mais sommes pour tout système, ce moment, tout ça, pour tout ici. Après, on a tout ça, réaction, na rencontre, na bana, élève, où il y a Ituri, au Bazar qui vraiment maltraité, na Beni, pardon, maltraité na policier, péta qui bango, ça qui au fond ça là. Et Félix, devant élève, Félix a ignoré mon lobby, il a yeba qui m'a camonaté, a tika na koye bangoté, nous sur les kaikuna, a yebi angoté. Réaction on a des questions comme ça, tout clôturer mission, tout zoa, on peut tout clôturer mission. Bon, merci beaucoup en tout cas la question na yo. Fabala Moussala na yo, ils a vraiment ils ont vraiment que il y a journaliste yo to benga ka investigateur et tout ça donc mawatro moni réaction pour à propos ya nini Museveni nenge asali ba proposition na pour na ya sala route wana et que et utana na ce qui Kampala Uganda pour na ya kokotati route wana projet ezali yemoko Félix
à l'objet clairement. Il est très content et puis favorable de soutenir ces projets. Il y a Nani Museveni. Donc, ils ont dit projet à Félix Tshilombo. Ils ont été, mais. Ils ont été. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de bien. Parce que, n'a conseillé ou pas, mais à l'objet clairement. Donc, et là, comme si il y a ça, ils ont été. Normalement, une route entre la Belgique et la France, il doit y avoir des accords. Oui, normalement, c'est comme ça. Entre les deux États. Ouais. Pour route Salama. Tout le caca, tout le temps, il y a tout cas, c'est la frontière. Tout le monde a balabala, monsieur. Et Zali, mais, aux hommes, ils ont bien asphalté. Aux hommes, parce qu'ils ont balabala, moko, ils ont entre deux pays. Donc, pour éloigner ce Salama, il faut les accords de deux pays, de deux États. Alors Félix, il s'accuse lui-même ouvertement, le coup la Zanga va conseiller, pour nous commissaire, n'enga benga ba homologue, pour nous commissaire homologue na ya Museveni, ya nini ya ngambo na Museveni. Mais il oublie une chose, il oublie que Museveni, azako sala balabala wana, déjà n'a intérêt que ba nengi ba ko évacuer ba richesse nyoso. Il y a sous-sol au bas de son ouais, pour l'éclaircir bien pour nous là ils allaient contrôler par les militaires ougandais par DC péage contrôler et puis faciliter pour minerais où il y a Congo il y a or parce qu'ils ont bandiera ils ont kinétique ils ont côté kilomètre banini tout ça pour nous évacuer or tu te rends compte donc ils ont intérêt à nani il y a ougandais et puis pour l'extra babilo qui n'a pas que nos câbles on a ba mité national ba mesana au câble mais Azubo Sana, qu'il est au centre et le garant, il y a nation, garant, il y a peuple congolais. Moutel Boussa défendant Museveni pour 10 milliards. Où Ouganda a condamné. Compte tenu de la guerre, il y a 6 jours entre le Rwanda et Ouganda, il faut qu'on dédommage la République des Zaïre. La moto bakatela ki bango na jugement il y a 10 milliards mais il a dû à suspendre makamwana à lobi que Alexiango à Brojango il est passé simple. Il faut maintenant se poser la question pour savoir est-ce que Museveni a construit une wana balabala wana pour balabala tango de salama et ça la souvent nini mètre mètre carré ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des distances sur ça, 1000 mètres qui coûtent autant. Ceux qui parlent par exemple 1000 mètres, 1000 mètres ils ont coûté par exemple 1 milliard. Alors ceux qui va salir 10 000 mètres. Donc 10 milliards, c'est qui? Donc Félix a eu le coanaté. Et puis il s'en fout complètement parce que pour Naye, c'est son végétarien. Il y a Ndenge Kaza, soi-disant Mokonzi à Congo, et puis il y a Mongo Azako, il y a tapis rouge. Lui, il s'en fout, donc il y a Mawa, il y a Boye, au bas dans la tête, même dans le bureau, dans le 1000 et quelques, il y a un cabinet, bango tout, donc, côté Wana, réaction dans les réaction Moko, il y a Mawa, il y a habité sur la rôle bandengini donc je suis vraiment désolé et ça il y a Mawa il y a comme on a que batu ya ndenge wana mutu ndenge wana ko diriger mboka wana te mais et comme ça biso ka ke bazo ko finga batu ko biso ba o finga batu ko ba finga ko ba wayambo mais wayambo aleki garçon wana 10 000 fois la sagesse et puis l'intelligence na kamo était l'histoire à Congo. Voilà donc on a la kokoloba yango pour la rencontre là bas mais c'est pour na bana makam na bangote projet na ye ezate ka yaki wana pona bana wana boye ba yango ne bola na biso Félix n'était pas venu pour rendre compte à ces enfants là, à ces élèves là qu'on a matraqué, martyrisé, emprisonné. Arrêté, hein? Gaza bango même. Gaza bango bazaki na ba prison. Bazaki kuna bana ya ba âge wana ya mon voisin là 6 ans 7 ans. Emprisonné.
pendant que la loi internationale interdit d'arrêter les enfants. Mais bisous qu'on a tout, aux hommes qui bateau basimi baloi internationales, ils font la sourdeur. Parce qu'un terrain na bango ezali, il faut avoir des idiots. Auto benga ba idiot utile, au babangwenda da benga ba idiot utile, bango de bato ba na ko diriger mboka wana, pour bango ba yiba ba meto pressé projet na yezalaki, fabala. Ya kokende kokutana na Museveni pour la inauguration. Ya route wana oyo Museveni alinga sala na Congo. Mais fala leka aleka place alobaka akokoma na Goma te. Mais pendant que bato misuba komake il y a même na ba OIG monsieur komaki déjà wana. Mais ya alobaka akokoma na Goma te parce que volcan nous sommes déterminés et que tokotika lisusu espace te. Omonika ndenge toza yo moko za témoin, yo moko si ba image, yo moko moni détermination, yo moko na bato baza ko soutenir biso. Détermination toza nango tokoki nango jusqu'au bout. Donc totala souci maté ni à gauche ni à droite. Donc toza na besoin unité nationale ya bato. Merci Vedi, en tout cas merci. Moi on voulait ce qu'on répondre à biso pour tout ce que c'est émission. Il y a le Loana, donc pour les messieurs, c'est belé de yomon vite pour ça les belés. Donc tout qui n'a pas aboiti, batu baroyo qui a la vérité, ni on se trouve au pays là-bas. On a évité ce qu'on va dire descendre à Chilombo. Non. On rencontre un élève puis Makamanzila où on s'est venu au sein de Katambo Kalabiso. On a évité ouais en réaction aux gens. Fabala, dès que le nature et que bêta peuple et que la moussa peuple ba comprendre que to bongi kamba volcan il est na ba chaîne ya mindele ba zéro msu ba ke pa loup lion Kagame même oni esengi 20 millions de dollars Félix Azana ngote 20 millions oni pour bazonga bato ba kende na ba Rwanda ba cause 20 millions ba sengaki exact mais Félix a kopesa ba berge 16 millions pour nous autres condamnés monte azamo lino te to taranzo nzoto papa donc volcan nature tombuki gaz na laki Kivu tombuki lac Tanganyika tombuki bato ba panzani et toutes les façons bato ba kengela volcan basala soki une année déjà impayé pour au monde ba volcan o l'un bêti grave liboso depuis Mobutu ils allaient sur volcan nge tombuka bato bakimi pour signaler tanga Mobutu makamona ils allaient bien organisé mais bato na baza impayé internet ezate etali pe bangote ba futara bangote bongo ba ko bisabino ça fait mbokana amour ezate kubana na ba docteur médecin ba policier mbokana ezali abandonné yango moni biso nzamba pesi biso grâce na leadership pour na orienter peuple na vrai combat peuple longa na distraction les mêmes Félix Tshilo la kolobake Motaliboma oya bimana mamane na hotel ya Zoé ake kolobake bana Goma na kotongela bino Goma na otonga banda kotone bukali na oto yoka ebela mensonge les mêmes Félix Tshilolo ake na université institut supérieur ya IPN ake ko bisa betidia loka betidia pe bakoma faible betidia na mona betidia ya ba corrompu donc ba accompagnateur betidia ba tekambuka ako bisa ngoke banda lelo makabasila bis esili yoka mutaloko en tout cas peuple ya ndenge nini ya loga sokoko quelle sorte ya peuple ya loga so nasa na peuple nini peuple ya ndenge quelle sorte ya peuple obosena ba péché sina zokende ba péché na kichu la kosena bino akende na kikole na kopeso bela bino ba oyo na kosala ba chambre froide ba nini tina lelo yango na bisaki okay Félix Tshilo wana oyo mai kuta réside des eaux ebi mablé moto bimisi mai blé bozo zera moto nengona na mboka nengi wana mi fe bo peuple bo kita la balabala bo bamba peuple ba kinois
ngai boketi oya mona ebisi bino liberté moko bakopia bino na PTT. Jésus asi asala nzambe asi asala bakoya lisusu te mpo bakotongela bino mboka. Abraham akoya te, David akoya te, Daniel akoya te, so bapasteur oyo bakosaka bino. C'est histoire ya kala eyo elekaka na Israël. Eyaka neti lelo histoire makambo to vivre batia yango na Bible ke badiaspora babundaka alibotanga yango na classe. Po biso mpe toza bakimbango lelo David lelo. Félix Tshilolo wana asuki wana te kanenge na lobaki ke Félix Tshilolo ake nenga yaidi alobaki Félix Tshilolo alobiki nalandaki pe o ba politicien boto ko manipuler ba peuple a beni lelo ake bana beni abibo boto ko manipuler les mêmes les lobby journaliste les soirs Colette Brackman a commis à fingi mabe journal ba belge ya makasi et fingi babi bololé écossien de payawana alobaka kaka ayebite ayebi Félix aza mongol Félix a mutaliboma tala mutabimana mona tata mwasi na ye na mama na ye mutabomi etene asisi badia kilunga ba maître mukende abomisi bandeko na ye likolo a pouvoir sans pouvoir moto alokuta mes frères so la ni bandeko na biso wana bango tuté mais tal makabazo sa ba passer ya ba ventiler za banane ka bandeko na biso wana ba politicien ba ventiler ka bandeko na biso wana donc baba tumoko il fait tout demander tout toujours bengana ma Félix ils a fait now Tshilolo fin Kanambe Rouberoi Jeannette Kanambe Zoé tous les généraux, les colonels rwandais, tous ceux qui ont dirigé Mokalabiso, fait beaucoup de temps. Face à la diaspora, beaucoup de temps. Il y a un moment où la diaspora fait tout ça la grève. Au moment de grève, à l'île Ken. Diaspora fait beaucoup de messages. Il y a France, il y a Belgique, il y a partout. Il fait tout bêta. SN, il y a Belge, embargo. Air France, tout bêta embargo. Air Éthiopie. Turkish Air Maroc, Tobit bon, 3 mois, 4 mois, bah, tous les diasporas ont quitté Mbokate. Mon frère, il fait tout bouger ma piste. Il fait diaspora bah aider biso. Bozo lingamboke et za libéré. Bino moro ba diaspora bozo ke na mboka kuna bozo lela. Ba activité moro bozo zo ezate. Douane cher, passeport cher, bazo lia bino mboko. Prix grave. Ba yebisi Félix Tshilolo na bato ba ibisi ba français ba matisa billet ya Air France ba toko matate parce que les billets les plus chers eza ya zaï to ba kisalisus ba boy ba bi bo so boy nan ba français ba boy ba ibisi bango bo futsa bango 45 €. Ya test ya coronavirus na kati ya aéroport diaspora bo ede mboka diaspora ya Amérique, ya Asie, ya Canada, ya Londres, ya Suisse, ya Allemagne, ya Luxembourg. Bon, ça l'embargo. À partir du 30 juin, bon, bazara qui ça bozonga, ba viona soke koi. Diaspora matakate. Mon frère Félix Akimi. Ponzale sekote, makambo sekote. Ya on a bino histoire ya Beni, ya Beni wana. Eza histoire moko Félix aza malade, Félix aza illettré, ana sagesse, ana intelligence, bourru qui de naissance, ba yango ba rwandais, ba pesa ki ba condition na makamebile, asala po ba tse na po ba manipuler, tout ba bota ma famille na bango zali famille à mensonge, maman Martha mutalokuta ndoki, talaka muto abomi mobali na ye, abimi na mwana ne po, eloko ne sengi ba me ma pe prendre la distraction. Mose veni wana bakabola bitumbo ebundaka na Kisangani oyi Kagame na Museveni 6 jours bawela kini kilomoto place na wata kilomoto ololo zairoise aokedaka na baeglise bomengo nzambe pese bango bapro ole babunda balanda voix na biso bakolandaka bapaster bino beaucoup subir grande humiliation vous les peuples vous avez conscient o bokomi mboya ba pasteur o bokomi ko adorer ba pasteur o bazo manipuler même les pasteurs diaspora c'est ba magicien bango tout ba magicien yango ba bunda obi PDG ya kilomoto zanan
Saïdi leka Museveni Saïdi leka Museveni leka Museveni yango babundaki guerre Uganda ganyaka aganaki Rwanda yango Kagame na Museveni babebanaki parce que Museveni a récupéré wacha kilomoto babujaka ete yango na Kagame azwa izini ya Masisi na ya Korta na or yango Uganda Kagame tosala izini ya or yango ba usala mwa nzela wana po banglais ba multinational banglais na ba France obike na une année kilomoto ezobimisa combien 12 milliards na une année or kako bazozo wana yango monde kuna ngai Félix ya moto lokuta c'est moto peuple pinda su bazoka ebele ba critique biso botikeleta totikele bino 3 ans tane bosuki ebele ba kenegi kuna bazokima ebele ba kenegi kuna bazongiao ba bombani bazongeli ba livraison bazongeli misala na bango pour ni botikali kuna te ça fait makambo ezole kana mboka na biso nde kuna ngai mboka etekama mboka na maboko ya batuchi na ba Ugandais na ba multinational ya ba mafia yango moni ba français ba ebisinga ke obunda soki bobundi te bokozwa liberté te soki botelemi te bokozwa liberté te yango na bande kunanga yango tolobaki kake dans 2 semaines to ça sous réunion mosusu ya stratégique il fait tomboto la deux ambassades il fait tomboto l'ambassade à Belgique na ambassade à France to ça la lettre pour la premier ministre belge na ministre affaires étrangères na to kutana na bango d'ici là to kutana na bango pour to bisango toujours récupérer ambassade par la force. Mon frère, au moment Bitumbo, il fait toquer sa Félix Libanda très vite. Toi, tu as besoin aussi de ma bâtiment et ma bergeté. Et tant que Félix a botté le pouvoir à peuple par la force, Nanko, peuple par la Zozanga Maï, Bisso, diaspora à Belgique, il fait tout récupérer ambassade, on a très vite. Bandeko Bazar en France, va récupérer ambassade à Belgique, ambassade à Zaïre. Na France très vite yango kombo tozanango yango mono to le kaka to expliquer batoke bokota na mensonge te to sala awa na semaine moko 2 vidéos na Bokoto TV 30 jours 60 vidéos vraiment ya Laura Sokoko na remission na bengio 3 fois ya Laura Sokoko tellement l'air a sonné. Engambe saya so ba beau frère propre na pesombote maître Njoube merci na soutien puis ba mettre tout vraiment ba zalaki na biso bande copie mama Didi Asuta mabolongo inda na c'est la vie na Davina na bana nyonso merci na Fabrice merci na commandant Iso merci na Yaidi Bolombo merci na Christian Bola Petit Chomongo batutu wana ba ipo wa iza ba mama tu ba mama Congo ba mama Isabella mère double ba mama Anto ba mama Deboulonné ba mama Jenny Fouti ba Maserati ba mama Mondongo ba maître Kwesa bango batutu na ba mama tu na pesibino longoni na mama Tachana to continuer combat to benga bino na odombo bande konanga tozala ini totika makambo oya finga kingai oya lobela kingai boy oya sala ona makamba bana mike un leader il fait oluko sangisa peuple un leader bako finga yo bako humilier yo parce que so bato bazo comprendre le message était to kanisa tenga yo kana vande awa bato tout bakolinganga bata Félix bakolinganga te ya Jean-Pierre kutu na grâce que bata Fayulu basalelinga ba mission ba nini on comprendre na benga pe Fayulu to solo la kina ba gaz mais bato tout na bakolinga biso te bandi kunangai ya ba combattant ya ba résistant ya libérateur c'est le moment d'unité to sauver mboka to tika haine na biso biso tout ba pauvre biso tout se débrouiller ka ara poto mboko eza riche to tikeli kanambe mboka a comme on perere ye mutazo sakar un Rwandais tout prison ya Kimbangu kokata morceau ya Lumbumba un Rwandais tout ba tout ba ko dominer biso
bato rwandais babotoli biso mboka 24 ans yango tozokende ya kolela kaka ole tobunda tobengana barwandais biso tozolela ta ekoki ya libération ya mboka na biso ta ekoki ya unité ya bakombata biso tout tozala ini mpola tosauve mboka na biso eloko mosusu tokosenga te eloko eleki unité eza te soki nga nasalaki yo mabe limbisa ngai yo mpe so osalaki nga mabe limbisa soki boza bavrai tona besoin bavrai siko tokobunda na bavrai tobunda na bafote me ngai ata moto afingaki ngai soki abengi ngai tosololi dakopardonne yango na bindeko na ngai moma oyo eza moma ya unité tokontinue na bituma na biso victoire eza na maboko ya papa Kimbangu tosimbi flambeau ya mboka na biso lelo Kasavu Lumbumba bazalaka na ba âge ya ba 20 ans babundela mboka mais biso lelo todépasser ba âge wana tozo vie na biso s'effondre likola distraction vie na biso s'effondre likola ba émotion na diaspora na ba combattant na ba libérateur biso tout uni to sukola ki maboko lobby pour na to avancer bitumba wana bo bayaki merci ope bayaki te merci mais to continuer pour na to sauver mboka na biso ya loga sokoko na bengi 3 fois. Merci beaucoup na ba maman nyonso mokili mobimba merci na ba jeune merci na ba papa on est ensemble bo s'abonner mingi awa et puis bo s'abonner mingi na Bokoto TV. Voilà, merci beaucoup le libérateur Tokozoyo Mikolo Ekoya comme système à 2 par semaine des fois les libérateurs général de Gaulle en tout cas to multiplier ndenge mora lobby na bité vedi sur za le rasuka ko baksa pour tout 600. Merci Fabala donc le rasuka ezali kaka ko lobake pour rappeler na peuple nation à diaspora boye baké na niveau ya Europe ba reconnaître biso comme étant la seule et l'unique opposition face à un régime aux en pouvoir, soi-disant pouvoir sans pouvoir. Mais on va reconnaître la seule opposition où ils ont faire face à un régime à occupation. Voilà. Donc il faut tout profiter de là. Nengi makambo mati boy. Nengi to comme on a niveau to comme nango, il faut qu'on garde yango, il faut tous d'abord moko, tous à l'ensemble, nengi boké tu vois tout koloba, imi comme un seul homme, to bunda bitumba ou. Mais remerciement. Na batu tout nengi bayaki. La conférence de presse. Tout le monde qui est présent, il y a Guy Lumumba Zalaki Wana, et puis Maître Tamba Zalaki Wana, il a beaucoup contribué. Donc Guy Lumumba, et puis Namakam Oyo, il y a Nzoto, il y a Papa Patrice Emery Lumumba. Tolonga qui a déjà. N'a pas si un grand frère. Il passe sur Nanga, Eli Mohamed Jarional Bosenge, n'a pas si Maman Marie en France, n'a pas si Bangombote vraiment. Achille Mboyo. Na pimboyo na pesi bango mbote. Oui. Donc yango mona itango to silisa ki makambo ya conférence to kitaki na matonge et puis to lekaki na place Lumumba pona ko soutenir démarche wana derrière Guy Lumumba a devancer biso avec la conférence à Kenya ikuna et puis to telemeli yango pour to sisto gagnaki. Voilà. Au moment que Félix a échoué, mani roi Baudouin, il fallait qu'il y ait le 30 juin à Longola Kiango, à Boya Kiango, à Reno Sagi, et puis Makamango, il y a besoin de Samino Félix Yemoko. À Reno Sepelisus, à confirmer, dire, il y a Baroua, Naneng Batubaboyi, qu'il est à ça. Donc, Makamo démarche à Salagi. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien, pouvoir sans pouvoir. Voilà, donc merci en tout cas, merci à PG Mayala, merci à Evalon Mayala, merci à Binotu Botala Rabiso encore une fois. Mes condoléances à Pistis Moutindu, Papa Colonel Moutindu, Oyo, Asaïla Pemboka, Aïto Tikabiso. Donc, Mouli Moné Pemalakimia, et sans oublier Chouramboma, Maître Chouramboma, mes condoléances, Maman Mongala, mes condoléances aussi, Zambaza, la vie, nos courage, c'est ça, la vie continue. Donc, merci Nabino Tibouta la Kabiso, vous continuez toujours côté la sur la Starnet TV, toujours dans le Baki, il y a le tour de Wayambo, en tout cas, tous en une émission. Par semaine, c'est la Moscou des fois. Tu peux savoir jour au deuxième émission, tu vas nous dire, mais tu multiplier parce que nous avons le commis
30 jours, 60 vidéos. Alors, Bissopé est multiplié. Tu commences à la 2 vidéos na wayambo. Donc, 60 vidéos. Et au qui ça m'a moi, moko, nenge à lobby. Merci l'équipe. Nyonso, ba bunde l'union sur Mboka, ya peuple mokonzi. Merci Nabino, ma résistant partout, vos amis. Oyo, pour soutenir wayambo, pour soutenir le combat, pour soutenir ko bateau, tout bazana courage, ya kubunda pona Mboka, la chose à libérer. Merci Nabino. En tout cas, nenga lo basiko, nenga lo belo komoko, na peuple bazana kata Kinshasa. Bandeko bana kata Kinshasa. Bandeko bokomoko melama ya blé. Bandeko bokomoko melama ya blé. Eza pasi. Ce qui belge ya melima ya blé, c'est que belge ya sous belgité. Et changer la couleur au monde à bango tout batelemi et puis baza déterminé et puis ministre wana fois quoi et puis gouvernement du problème. Bondimbo me bombe la bleu mai oyo et comme na couleur ya blé. Tu peut ceux qui ba mai à piscine, tu éviter. Ba ko motindi ya bino na ba robinet. Eza pasi botele ma bi bandeko botele me la likambo etali route oyo salama. Route oyo salama au président Ouganda aye asala na Congo Museveni to côté les melango tina suka za mabele ba Congo na biso to kotika te et puis ya ko sala ngote ko simba te po bazo ki makala mingi te donc to côté les melango tina suka bande ko tozala vraiment déterminé eza mboka na biso jamais to mona makambo esa na mboka na biso na mokili moko te to mona ngo te kaka na Congo alors yo mto za kuna na Congo soko zo mona ngo normal mi benga oza fou naza liboma soko zo mona ngo normal soko zo mona makambo eleka kuna normal yo moko soko vandi lobaki na galiboma pona pays moko te ba ko autoriser bêtise wala en tout cas toté les matolo ba non na bêtise na mboka na biso en tout cas to suki ya merci na Théo Maïla ya Théo Maïla merci na yo sans oublier JC Boko ya Dodine Boko merci na bino vraiment Serge Kalimat merci na yo Serge Kalimat na Suède merci na bino bana tout ya Suède waya mboye yo sabimaki en tout cas merci na bino tout merci na bana London bracelet pesate bana États-Unis na ngina lo bakisa susu na bande ko France o ba osala ka ba vidéo waya mboza boy waya mbo condition waya mbo lobi to tambole ni matonge muto azana bracelet na likolo azakala ba ko chata na ndako kaka chambre no toilette chambre tam sous cuisine makopi matali boso ndako na iti Fabro il faut pas mbaya ko sala installation voilà. Il y a ba téléphone ba pareil là-bas c'est ça alors c'est ouais mbotanga yaki bon mona ki tout la nos vidéo bon mona ki na ba policier ti na ndako na non biso to kenda ozena zapeten ti to ki na ndako et puis na préciser le moko tozana wayambo ba botolier ni carte d'identité ni passeport botika ko kama ba lokuta yoko to simba yango ngamu na simba kiango to yaki nango tia wana ndako passeport ya wayambo eza pa wayambo carte d'identité na eza pa na ba botoli eloko moko te donc azana biloko ne tout azana condition mon côté et puis marche ça mi na France wayambo ko ya lisusu albité que non akoyati akoya toujours continuer et puis tout continuer tina libération ya mboka na biso en tout cas merci na bino tout biso Tachik Mayamba na Brésil Odilon Kamalandwa merci na yo et Quatrique Boss Bill Kipulu merci na yo vraiment merci na bino tout botal rapso Nico Yale merci na Eric Mbenza Miblo na London merci na bino bokabola la vidéo ndenge toujours message na ko sala to continuer merci na Miblo pour na vidéo ya champagne toujours donc Miblo na London merci na yo vraiment merci na bamvulu sans oublier maman Tonga merci na yo sokola ki champagne na baby sis na servette na merci en tout cas merci na bino tout otalagi biso pour continuer toujours na Starnet TV papa Roger Nzelo Kokwabana merci na yo na jardin voilà ba fleur pe ango moto ndako moto yana ba fleur rose vraiment merci pour le libérateur général de Gaulle merci na vie yo tamba pede mazola ngata ba fleur nanga o ba to bazote tala fleur rose yo moto azo vivre boy tala ba fleur ingambe saya soba ya didone ya loka sota la ba fleur soko ye olo le kama kele le vina o mona fleur tala na fleur rose ana terrain na robeta apete initial soko lembi nous avons tout riche. Nous avons un riche. Ah, toujours dans un quartier, il y a des milliardaires.
icle so boyebaka yango te talaka nde tosali donc tolingi mpe mboka na biso ezala na bandolu na équateur partout tozala mpe na vie moko ya bien ndenge tozo nga kuna bana bafleur rose eza na ndako nanga Merci. Merci les libérateurs, en tout cas, merci. peut-être ma na kabele zota fleur Orolo n'est pas là. Au prochain numéro, merci Nabilo qui est la branché dans Starlight TV. Et puis, bon, on a un beau tout na beaucoup. Chaque jour, donc 60 vidéos. Ciao. Yamabe na mabe kaka. Yamabe. Eh, ngana chilo lugere. Chilo lugere. Ciao. Ciao. Bon.